mokili ndenge zotala bolingo ya le grand Mopao na Cindy Leker, me couple na bango bazotala bolingo na bango na modèle mosusu. Bandeko na ko expliquer bino po bolekisa ba imagination te, bolekisa kokamwa te, bomona ngo te lokola mbote bapapa bamama bandeko, mbote barando na barandonete, mbote bato oyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te, mbote ba jeune garçon na ba jeune fille, mbote bana mike na ba bebe, mbote ba Sainte Honorite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko boyebake le grand Mopao ndenge aza wana asangisa nzoto na basi ebele ayebi kutu bakombo na bango te, abosana. Donc tango ozolobela likamba mwasi na le grand Mopao fotala ngo na mayele. Lelo oyo Cindy na le grand Mopao majorité boyebi na bino ke bazalaki ensemble banda kala, me lelo oyo bokomo mona neti penza ezalaki te, ou bien soki ezalaki le grand Mopao aza kotia penza kate kaka mokatolaki yadi. Sikoyo nde bozomona lokola bakabwani na mwasi na ye mama Alia, bolobi Cindy a remplacé kaka kozala mwasi ya liboso te, mwasi moko kaka ya le grand Mopao te, me bozomona neti a remplacé na motema ya le grand Mopao, azwi place ya mama Alia. Bamisusu bozomona te, le grand Mopao alela mama Alia makasi. Siko susi wana yango siko ya komisi Cindy mwasi officiel, me mama Alia aleki kaka. Le grand Mopao bolingo na ye, misu na ye, motema ne eza toujours na mama Alia. Voire même bokoma kotia banzembo moko awa bolobi le grand Mopao abanda kobondela ye banda kala, azobondela mama Alia. C'est possible aza kobondela ye, mais en réalité makambo ezali bongo te. Oyo nga na koloba eza nango pe hypothèse. C'est possible yango pe eza bongo te. Alors nga na hypothèse nanga ezali boy. Le grand Mopao azwa Cindy, mama Alia azali. Alors le grand Mopao makambo ya justice eye, makambo ba combattant na ya justice ekati ye makolo na poto. Alors plus de 10 ans entre-temps bakutanaka na mama Alia. Mama Alia na vacances, bana bazwi vacances akei bakutani na le grand Mopao wana Cindy azali epai na ye. To Cindy akepa na bango, to Cindy alali quelque part, matiki bango na respect tout. Alors bandeko, naina loba nini? Nazoloba boye.
selon Gaï, Cindy a remplacé Maman Alia T. Cindy sakota kala na motema ya le grand Mopao. Bondimela ngai. Tangu le grand Mopao abeti 10 ans. Maman Lia ayaka azongaka. En tout cas, affection il y a 10 ans wana. Ba moment difficile il y a 10 ans wana. Ba tendresse, ba séduction, ba câlin. Nyonso wana mutasalaka ye ezakaka Cindy Leker. Alors le grand Mopao c'est que Cindy yango aza susu fidèle. Cindy yango aza sécurisé. Baza na tina babendaki makila 3 mois te basalaka test soka nyati mine. Bandeko Cindy Leker sakota na motema ya le grand Mopao, voire même na kokoloba na bino na hypothèse onga nazosala. Mwasi moko te akota na motema na le grand Mopao koleka Cindy azate. Mwasi nyonso le grand Mopao alinga bango. Oyo tu abota na bango bana na oyo avanda na bango alinga bango. Maman Lia le grand Mopao alula ye alinga ye. Azape fier azala mwasi na ye azalaki fier. Alingaki ne pe ko continuer ti sikoyo bazala ensemble. Mais wana tu ezateke alela Maman Lia makasi Cindy moke. Non. Rien du tout. Cindy nde akota na motema ya le grand Mopao banda kala. Bakisa 10 ans makambo ba combattant na makambo ya justice. Cindy akota tina makila tina suki ya le grand Mopao. Tangu Maman Lia akendeke bakuta na le grand Mopao. Le grand Mopao ayambaka bango bien, bazalaka bien. Mais le grand Mopao na minute wana makanisi ezalaka na Cindy na ngonga oyo aza ndenge nini. Bon, nandimi ta banda kotungisa po atilaka ye bagarde. Aprepara yango deja tango Maman Lia azoya. Bagarde bokende botia ye bozala wana bobatela ye mpo na sécurité. Bakotelema na porte lupango. Donc, le grand Mopao lelo nde Cindy Mutazali très heureux. Pourquoi? Parce que mokile yebike baza mwasi na mobali. Cindy. Po Cindy ayebi naza kaka na mobali moko. Naza na mobali ya réserve te. Makanisi nanga peza na mobali mosusu te. Kaka ye. Toboti na epe. Po Cindy abota. Bana mibale. Na le grand Mopao. Donc, Cindy Leker azali heureuse. Enfin, mokile yebi officiellement azali mwasa le grand Mopao. Confirmé. 5 planètes bayebi. Po na kati ya motema ya le grand Mopao, Cindy ayebaka deja azalaka na kati ya motema ya le grand Mopao. Cindy ayebi pe Maman Alia azako jouer rôle ya étiquette. Parce que le grand Mopao faut une étiquette moko ya ko présenter na société. Sikoyo aza deja na mwasi.
aboteli pe bana kitoko. Bien sûr, moi c'est mosusu ayende mutakangi mutema ya le grand Mopao. Mais le grand Mopao a koko négligé Mama Lia te. Aza pe wana a protéger biloko ebele. Azo protéger les nano le grand Mopao bana o baboti na ye. Azo protéger makambo mosusu ezali o bango moko bayebi na famille. Et pas azo jouer rôle ye étiquette moko ya kilo. Madame Kofi Olomide. Botala tango babengisaki le grand Mopao na Angola. Tango Mama Lia akiti kuna. Etiaki poids na bakonzi Angola na batutu. Bazomona un homme fidèle atabetaka ne ba cornet na ba danseuse, c'est normal eza bilanga na ye. Alors moi sine officiel yeyo ya pembe ya métis kitoko abota pe bana kitoko madame Apoto grand prêtre mère po alia kozala na mopanza le grand Mopao. Donc joua barole moko ya kosakana te. Pe le grand Mopao alingaka ye amour eza. Mais kozala na sindi le cœur bois noir innocente ayembaka lokola angelou. Siko tango bazaka na le grand Mopao, tango atalaka le grand Mopao, tango aza ko répéter oye koleka na ndako ya bavoisin tali nani tali nani tala nzembo wana mbala liboso nga na yokango nakosa bino te namonaki nakomi nga le grand Mopao. Bon sindi akomaki nde nakomi akiteke sindi akomi mwasi nanga non nakanisaki sikoyo mama ya mwana nango aka na France ye nde akomi sindi. Bongo oye koleka na tu donc bongo voire même baseri ya nzembo yango nakokaki yango trop nasalaki mpe makambo moko na Facebook ekabolaki mama mwana nanga na France na mobali ne oyo bazalaki na ndako azongi femme seule parce que nasentiraki ki bazoyemba amour ya bango bolingo ya bango ya le grand Mopao na sindi le cœur. Donc le grand Mopao so botuninga alingaki bakabwana Mama Lia na koloba te parce que ajouaka rôle très important devant le grand Mopao. Le grand Mopao a présenté la famille à bongo na mokili eza rôle moko ya bien. C'est comme ce que le grand Mopao a boyaki Mama Lia mbele asambwe mbele na bakamaradi na ye na bato ebele balingaki bazala desi. Mais lokola Mama Lia mutaboyi le grand Mopao, alors le grand Mopao abimi victorieux. Lokola pe bimi baboya ye ça fait 3 ans aye ko présenter sindi lequel sikoyo aye ko ndima na 2023 que sindi lequel mwasi na ye alors aza na carte vert mokili ekojije ete bakomona eza kaka l'effet de l'amour. Santa Barbara lokola pe Mama Lia ndenga tikali bongo azolela te atie pe maboko na matama te ye pe kuna aza kosala ki madame Apoto aza kolakisa azali mama ya Didi Stone. Didi Stone bazolakisa ezwi ye ezwi nga osimbi ye osimbi nga
alors makambo wana ezokende na faveur ya couple ya Cindy Leker na Le Grand Mopao. Yango ndenge bakei siko bazali awa na kati Europe na mikili. Bake mikili te, me baye na mikili. Ponga papa robo na vandaka na mikili. Oh mikili, poto elengi. Alors, tango bazo kota na Cindy, on dirait Cindy mbala liboso ye poto, mais ça y est au moins 4 fois. Alors, c'est comme bazo kota na couple. Bazo vanda na vieux na couple. Na kanisa même na nzela kuna na kati ya Congo. Bazo pesa na ba bisou ata na Congo, bisou pesa na balabala te. Donc le Grand Mopao azali l'homme le plus heureux na ndenga kosakana te na moment oyo. Le Grand Mopao azali vraiment heureux. Yango alingi te bo toucher na bana na ye, voire même na mama lia akolinga te bo toucher na ye. Wana mike betamaki ezalaki kaka fimbu ya Mama Riva. Mama Riva nde muta betaki alia fimbu. Ezalaki nde contrôle. Siko eza contrôle makambo eza bien. Donc bandeko bomona bolingo ya Cindy Leker na Le Grand Mopao linzanza te. Eza véritable bolingo. Pire bolingo. Grand amour. Grand amour. Le Grand Mopao, l'homme le plus heureux. Mari le plus heureux. Fier na madame na ye. Cindy Leker obozomo na wana. Bois noir mwindo ankolo. Voya ba angelou. Tango talaka le Kofi Olomide na miso. Nazawana te me nazo imagine. Nazo lota. Donc, nandimite. Le Grand Mopao aokufa lelo. Nandimite. Oazwaki prophétie. Le Grand Mopao kalata ko okupa. En tout cas, zela prophétie muso ezoyela yo. Le Grand Mopao akoko beta siècle na kanso kinga bien. Akobeta 100 ans, plus de 100 ans na planète oyo. Po Cindy Leker yango pe susu jeune. Jeune. Bon, lelo baza ba âge à distance ebele te na Le Grand Mopao. Mais tango balingana kelaki makasi. Mais lelo Cindy azokola bazaka ba âge ya mulai. Donc tango Le Grand Mopao akobeta siècle, Cindy Leker ozala kaka. Que couple moko bazo vivre penza bolingo. Yango wana bandeko bokanisa te ki Cindy Leker aza mokatula nkiadi. Non, 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 non. Rien du tout. Rien du tout. Au grand jamais, Le Grand Mopao, pas Cindy Leker, a occupé ni. Azo balole mingi. Non. Faut j'ai complet. Siko o Cindy Leker azanango. O Cindy Leker apesaka Le Grand Mopao. Oye kote la Le Grand Mopao automatique. Mwasi moko te. Na vie ya Le Grand Mopao ekota ebongo. Ezate. Ezate. Donc Le Grand Mopao. Mwasi ne ya vie. Mwasi ne ya vie na lobi bien. Ya vie. Donc vie na ye. Oya kozala mwasi ne na histoire. Na kati ya motema ne na makilane. C'est Cindy Leker. Cindy Leker. Cindy. Coração. Coração. Bon, ndenge moko. Coração. Ndenge moko. Ezala espagnol, ezala portugais, ezala swahili. Mais à motema. Cindy motema. Le cœur. Ah non. Non.
yaonga na lobaka nga koto nde penza na yokelaka le grand mopao jaloux alia ba danseuse abala balia ekokwena sindi ngai nkolo bambongo ne tu bozwa misiki ne bozwa menga papa robo botikelanga kaka ba danseuse bamama lia na kosuka na sindi leke koto vraiment le grand mopao en tout cas na la jaloux na aussi bon jalousie mal placée te bon nayebi te eloko nayebi na osala mabe te po ata nasali yo mabe sindi akolinganga neti yo te ata nasali yo mabe nakovivre na mama lia te ndenge yo vivraki le grand mopao ye penze elengi ya mokili oyo en tout cas ate oza kutu nani na ndimi te bo elengi oyo le grand mopao ayokaka na mokili oyo bato ebele bayokaka yango na ndimi te nga vi na nga nayoka yango mpe elengi mais sikoyo le grand mopao aleki nga na bilengi bilengi le grand mopao le grand mopao yo sa te ki l'homme selon mon cœur bon nayebi te wana nkolo moteyebi nazwa baselo mokere ya ngai te nga mpa na nga ta nakomi bisika wana bo eloko kosala mpe mabe eza te mposa kosala mabe ya te soki nde balinga balinga nga wana ndenge mosusu le grand mopao bon en tout cas nazalaka kaka bien na yo nalongola jalousie nalotaka ata na ndoto ermo nakomi yo ermo nazongi nga mpo na rêve mpe esalaka bien rêver ça fait du bien le grand mopao non musicien moko te ayoka bilengi mpe neti ye baza te moto mbongo moko te na Congo ayoka bilengi lokola le grand mopao o penza elengi ya mokili eza na maboko na ye aza na mwasi penza atambolaki na makila o penza le grand mopao aza sira milliard de pourcent kende aza na mwasi nazoloba mama lia te nazoloba sindi le cœur corazon ndenge moko corazione ndenge moko molema ndenge moko tiaka na liboso sindi bolingo ndango wana oui bolingo le grand mopao bolingo le grand mopao ntango tokende na paradis ala mayele baange gabriel baange basala bango na image na biso te kaka biso créer l'homme à notre image po baange ntango bakotala na kitalatala batali bilengi oyo yokeli na nzoto oyo na image oyo créer l'homme à notre image bakokotindiko mpo kwei na lifelo le grand mopao bilengi le grand mopao nkolo tala bilengi moto ayokaka mpenza bilengi bo bandeko ebongi nakata nakontinue kokanisa nga moko nakanisa na bino te bokoma na posa bo bino posa te bino boyaka bomba le grand mopao mabanga posa kinga kutu naza tina te bolika bobambanga mabanga bongo le grand mopao sikoyo ebebeli bilo ebebeli bango. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama.
Bonjour, la famille de combat, Congolais TV, vraiment, vraiment, la chaîne de chaque topo, il y a pas de JP qui a matin, et boss, des boss, il y a un danger, donc on va s'entendre la zaki. Il y a boss Nabiso JP qui a ma, nzamela ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa insaote. Donc on a quoi que les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandignon so, ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, la famille de combat, Congolais TV, vraiment, vraiment, la chaîne de chaque topo, il y a pas de JP qui a matin, et boss, des boss, il y a un danger, donc on va s'entendre la zaki. Il y a boss Nabiso JP qui a ma, nzamela ba boss bazali, ba boss bazali. JP qui a ma, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa insaote. Donc on a quoi que les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, la famille de combat, Congolais TV, vraiment, vraiment, la chaîne de chaque topo, il y a pas de JP qui a matin, et boss, des boss, il y a un danger, donc on va s'entendre la zaki. Il y a boss Nabiso JP qui a ma, nzamela ba boss bazali, ba boss bazali. JP qui a ma, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa insaote. Donc on a quoi que les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss.